congodialogue.com. Fidèle internaute, bienvenue dans cette émission Afrique à Culture sur www.com Congo Dialogue. Ming Kande Baby Sabino Kande Tomesana Kotambola, les grands caméramens Christian Tsiban ou Yonde Penda, caméramen à Solopé à Malonga Mupanzi Nangana Zomona. Tom si vous l'unzi mopandi sango depuis Palaka, invité spécial nanga lolo lokola bozaki na posa boye baye bomona ye eza Junior Berligardo entraîna ye bino moboko mona boko yoka kolobela si ba album na ye akolobela si ba marché na ye akolobela si ba concert na ye tanga zokota vraiment cameraman nanga azuela ye façon zokote là. Boa tarde ici. Papa Boni. Ya pepele maman. Non. Peli comme on a un siège à tous chez tonton Miez. Est-ce que ma moi banda est-ce que tu pèses ça ma cambo? Le bas misé va me belé. Place en haut. Place vraiment. Junior Belgiade a répété que ça a wana Miez. Bon, Tokyo vanda papa nanga. To beta moi li solo on to continuer vraiment na solo des alaka. Junior Belgiade déjà première fois na yambayo na émission nangai www.com Africa Culture na sepeli premièrement na kiai na yo na téléphone donc na benga kio oyambaki ngai to na ko benga cameraman na yebisi qui accepter ai na li alika na émission na ngisala kinga moi bien to beta moi li solo mo boye Junior Belgiade ana kati ya Luanda naza posa na ibata parcours na yo moi qui hein ndengo leka na musique. Moi 2 minutes, moi 3 minutes, je vais sur le parcours. Merci Marlène Odia pour la parole. Nga na bana musique banda Congo, na bana na église, nga la kole na église Pepalungu. Na ema ba groupe de prière pe na yo longwa, ndenge na yo koma pa ve na nga sikoman, na beta ba chasseler les imboisi na beta ba ve na nga kofelo mide, kuna ne na umela mate, na beta sans oublier na beta ba ve na nga aimé bon, wana père, wacha ve long na nga na fiche à LSM malgré na kendate, lelo na se retrouve na Luanda. Ndenge cité latino pe bandako on a parcours na yo Belgado mais Belgado ton obeta ke pa ko fini ni sala ka ulonga kuna abanda ko futa bino bien te ou bien ou ande ko se comporter bien te ou bien ko fiango banda oyeba ki ko yimba no te yango ko fia tsaki o libanda yo ga Marlène Odia na lobi bato bele mo ka pa vena nga mopao te ton koma ko na yo bi bilo musumu takosa na evre mais na eba na kota pa ko fina bokasita vena nga dodo fakenda pour la côte avant mon frère na kofi vandi bona bandi ko yemba na bosa na jour en tout zanga na vie na dodo fois kenda donc ce qui le quadre couramment na zana zo comprendre que Belgado yeyo ba sigona chef d'orchestre zaka Josidiena chef de répétition zaka Suzuki bana wana bandilu yebi kaka orchestre na ko sena balona ngo et kokordate na mona ba serre ba benga ngande na ngapelona donc pas de problème quoi. Tango ye na kati ya Luanda formé pe orchestre na yo poza na groupe d'accompagnement bien oza pena na orchestre na yo o pena Belgado ye na za président. Bon eza orchestre po orchestre tona bandaka idéologie na zana motuté donc aso obeta pa na nga obeta nzonzingi te onil pa avant que nzonzingi fosi na ngai orchestre cité latine te pena Belgado pena na orchestre no futra pinda on eza maman quand vous te no futa batuné. Non, la tête au foot en a ndenge zaka to sali cop to kaboli mais orchestre pour ça na ba loi na principal et na ba manager et ça na ba secrétaire et na ba directeur marketing et ça na ba bureau donc c'est ça quoi. To bitoko ta vraiment na sujet no ya yo moko Junior Belgado na orchestre na yo zanango déjà beta album ba single et beta. Bon na ndenge ba Luanda ovane to za Luanda mbimba les seuls musiciens na Luanda mbimba na nzambo asali kona sazomona les seuls musiciens ya bato mangala oke banzemo na ebeta mana babar so oke lobi ke tela nzema Belgado ba chelo ezakanga na bimisa single mais non la bimisa tina bimisa ba single moko mais à bientôt à Garabinani à bientôt à Garabinani Belgado na Luanda awa yo bike ozayi yo moko mais bwana leader moko mi benga leader yo yebi ezana leader c'est moi Belgado pour ngam na beta alvaladi obana poto ba yebi batutu na beta pe journée mona wera oui la ga yo kaba Belgado zo oui la ga yo mais biso to yebi ke leader ami benga leader na Luanda za triple ngana obeta muto abeta alvaladi nga Belgado au moins alvaladi bato abeta ngo isaka bato uta Congo ba lever le rideau te oh ngabe na beta lever lever le rideau
Maman, nga na soma nga Belgrade na beta Alvalade. Tourner à l'action image Alvalade. Nga so nga posa image Alvalade na bengi secrétaire ya peso image Alvalade. Tozo pena image Alvalade to tchango pena site na so pena www.congodialogue.com et landango. Maman, Luanda Mbimbe yebi so na kosa balobaka na kosi. Mutema wabina ba Congolais ne mutesala bongo mais na beta Alvalade merci venanga Alain Visor gaz na gaz. Merci na bavena nga Jati Katakata, merci Eve Katangala o ba manager na beta Alvalade ya ni mutu ni invité nga Belgrade na beti a part ba masa nga ba DJ mbazara ba invité na ba masa nga msusu donc c'est ça quoi. Mais leader Belgrade to cho yo ka lisusu Belgrade o cho kufela o kufela ki o kufeli lisusu deux fois mobimba pour ozo préparer album na yo yango kufeli ou bien ezanini. Pourquoi quand yo comme quand tamo ngo beta Alvalade mutakufi obimisa album na yo mutakufi Yo pourquoi mo Alvalade na yo kango pe na bimisa album mutakufi parce que nga vraiment ndenge pour nga na Junior Belgrade naza chef coutumier autre côté ça na vie nzambi mutayebaka nzambi mutayebi donc moi kutolanela ba débat ne belé ya te pour tongolo ba boisenga pe passe père wana autokufa bona auto père de père nanga père nanga ba opesa nga ba $20 na leke mission ngala banda oleka TV na ba age ba 17 ans na leka TV nga mutaba futa moi papa na yo andima vraiment ka yebike dimanche mona nga fallait que mission ayo ina oyo tanga apeso ba $20 oleka na diplômé na da diplômé ngala sala biologie chimie ton vidéo wana oh ngana na mwalemba séparé lemba wana monaka lemba sotuni bana fide mungala ya ba termine ya ba kimbi donc otuli bana tout donc mwana lemba vraiment quoi. Junior Belgrade nga pe na tambola kana yo ka pe basango na yo ndengo lobi mais na yo ka balobi ke Junior Belgrade obeba na kaka ozaka soki boana na boana concert obeba na toujours na ba journaliste na ba manager na yo point obeba na pourquoi na obeba na bonde nini non to si balacte obeba bandaka bien bien Junior Belgrade mais na suka na yo pourquoi obebisa maso banda bien Marlène na ebité manager na nga to beba na ndeni so manager mutalobe bongo sika za lukuta au moins so côté moto kana ko zo 200 be 300 manager on est manager o abetelio sike ye nani nga na yebite ponga atambola zape ndenge mona ko tambola quelque part na yo ka au moins ko Junior Belgrade beba na batu moko manager na strata lunda nazana betu kiala yowan ba manager bango wana siko na yebite to bima na ba nini po strata to binani ba lunda to saba faire to kesu wambo na boka cité ya boss Limera wambo na ba persi ba manager ya Limera wambo do bana wambo nazo ya déjà wana wambo donc le 28 nde balobaka je serai là donc na ozala wana à bientôt quoi boko pona ke wambo ninge zo baluka na boka cité Limera ya wambo leo makobo nazo ya quoi yo beba na ona bango te se manager na lobby na eka ba manager no beba journaliste no beba tu wana ba beteli solo no ponga yo kengo na manager tenga yo kengo na matoi na ngamo pas batu o ba messana ko beteli solo ya ba artiste ebite faut expliquer bien mutongo nani pona limite manager na ngane strata lundo bebe tu kiala obeba nandolu sadi sous le président wa bisambo ne pona orchestre ba petit na ngaba edo sikoto obeba ni anani na ebite so mutabetelo ke ba beba na Belgrade po ngala nga osolo na zavana na lingaka pembe ngalinga mundu te pembe salaka bien moi ngala fungula kezake papa e côté tozo kende ba pesa biso $10 to kabola boy rien ngala ebika so na komi koto wana na ozo kubala bele papa ko leka $10 pour no créer ba relation no créer makamuna na Junior Belgrade chef coutumier agara binani muto asala ngole ko matombe musique ngole ba obeta pe na baba c'est moi. Il y a solo vraiment. Ouais. Ok, Junior Belgrade, tu as un album, on doit préparer bientôt ça déjà dans le studio ou bien bientôt là, les obima ou bien aux zones qu'on préparer. Déjà na yembi et l'onde to kende le Congo po neza boye na le 28 janvier au toke wambo to beta les 2 to beta les 14 to beta les 17 on a pas les invités là ouais ça la bien sur na monio Limera wambo benga secte azala po et ça bien ba journaliste ou ba pièce makamuna londo et ça bien sur na monio après on a to le kamala moko to ye bengela na bokasité ya Patrick Masaro
tozalana ce qu'on a bengela ndeka nzamba wasungela après on a surtout yé au programme eza le 15 avril tokesko Congo nde toke kosala ba générique po tobeta 3 mois na Congo générique to sololi na moto zo produit biso après c'est dozana déjà Junior Belgado za déjà na producteur non te naza na producteur te naza na ba pire ba maso ba soutenaka pire ba pire ngane na luka producteur yo kutu fo bengela producteur aya bana poto producteur ba œuvre za donc ba nzembo za ba générique danger kangilwa neza okida video la kisa pour animateur aya te mo comprendre diembelanga non banzembo no mandambo mama Francine ngebe moi sa pembe depuis Belgique alandayo Peggy Percos na Belgique balobi ba artiste na bino yeyo to sengi bino batuboza kuna ba producteur a minene o Monique nga penande na boso na koti masolango lokola lié muzitu moi na Paris moi na France ya yokute tosa balobi Martine Ilunga na Fredicine moi sa pembe moi si beauté belé na ebité na tala batala yango yo na ebité passe posa to senga ba producteur a solo ya malonga a opesa numéro na e a koloba ko senga bena bino boye belé ayembela bino na nzembo boyoka no banzembo na wana alobi petit bolandi boyoka sikomo ba nzembo no be strene o yemba wana na ebike banzembo ze beleni na zana ozamo tute yalibokana ngai tutatina kati esalanga ba sentiment na boy ko wala yo na bambano ya balabala bebe na ngai ni tu ya kanda papa na mevai na doni apu wanaza bomangana boma yo to bomana pona jise fanga to bomana ay miliki basangisa ngona mafuta nzoi guezo pesa tokomi welo fidèle internaute sur www.com Congo dialogue chez maman Francine mais moi ça pembe moi soit tonda beauté moi soit boya kutu moye zoye un leader na bino yo pena maman na ebike si tu es asiti munene za site moya malonga leader na bino yo Junior Belgado to sengi ba soutien na bino Belgique États-Unis lokola Farasi poupa depuis États-Unis mobala solo to moni Martine Ilunga depuis français to moni Bekam balobi Bekam yo penda place oza so telemi boye na ebi ko senga ki penda na comprenez le pourquoi sengela nga na poussa na pembe na ete yo penda Junior Belgado musicien likoli olinga na trona Luanda d'époque nda Belgique yeyo bien muzitu balobi les grands pétroliers mbongo eloko te pano babi otindaka ba 100 € ba 200 € place oza pe na Paris DJ Ken Karashika na Canada leader na bino ye boche vraiment maboko Junior Belgado alobi yani mwana nzamba za problème na mutu tazane rankinete bo soutenir ye so bo soutenir ye na ebike Congo ekoningana Luanda ekoningana partout ekoningana tokola ngana memaka kaka sango to pesa makambo po bino po pesa la biso makambo na ebike Christian Chibangu nda azana le grand cameraman na ebi pesa makambo ozwa makambo Junior Belgado ko mokoma vraiment na suka ba remerciement na yo numéro contact na yo jour répétition na yo bato nyonso balingaka yo bana posa bazwa yo bamona yo bosa ndeni te o artiste na bango Junior Belgado merci na bato to balandi biso côté na beta ile bakubo yimbi bo limbisi côté pe na lobaki bien bo soutenir ngai po na za mutu solo ngomona nga na Facebook Junior Belgado so betika Junior Belgado moni maman ngai na WhatsApp répondre na pasi répondre na pasi te woneza ba répondre bon te nga la va musicien ngana ba miso to uta Congo ba ye ko luka matona ba nga musicien mabe na uta Congo luka matolo bango tuti ba yimba banzima ba tuti lelo ba beta ni sali moko ba beta ko miezi sali mo isuki. Donc merci ba remerciement ngeza na bana poto KBG enfant mystère masanga KBG à partir à Suède na bosate persi tumba code la Bible na bosanité Perro le blanc mon vieux yebisa kabesa ouais kabesa du combo Sergino yo ebiti totandi bosombi mais ozo sur la te masana ngai Sophie alelo en direct de Paris na bosanité évangéliste ade na bosate ba masa tout balinganga na États-Unis Christa de Coq yo ebilemba ne tombera jamais donc Pétrangol ne tombera jamais parce que lemba c'est Paris Pétrangol c'est Paris tous ensemble na bosana ite gaita zona edo zona Nando Lusadi sous le président Nitukanda Fisangrata Lunango Francis Ibouke doyen Eliote Kashogi Bilamba Elvis Panda Piesi Rare Masanangai Bosse Kese Mobutu na bosani ote bandeko tout ba soutenir biso maître Kutombeli Bobo Seani Alain Visor gaz na gaz ya Arlette Mwanzamer double donc on est ensemble biso to rebetara chaque lundi chez Tonton Mies Limera Wambo bana Wambo
nga Belgado cité latino ga complet tozo ya le 28 tozana wambo wana pour les 2 pour zora makambu bana tu Allemagne Himalaya ya mercado bana tu batekaka na Juan na Benfica donc tozo ya ensemble quoi vous allez décider avec la bonne musique quoi. C'est moi Junior Belgado chaque lundi à tout petit poteau boya numéro contact Edo numéro ngo soki benda bureau eza beaucoup la biso numéro Belgado pour toi annoncer ngo 00 bamboka opena OK bamboka ne belé trop ah ça 00 combien 00244 00244 929 24 25 15 donc ce bobenga maman bozinga moko Junior Belgado mais na WhatsApp bobeta na 946 36 12 53 numéro na celle en WhatsApp te WhatsApp na ngwana donc benga pour na conseil pour na soutenir benga pour na mbriema te pour au chef coutumier et qu'il faut pamba benga pour na mbriema te mais so bengi pe pour zo ende zala kabino mo boye lo Belgado le kama place mona sepela non babilo kana kuterata na ngote partout balobi so lingo za Junior Belgado baloba répétera la mienne banana pe miso internet non zo tambongo ya muto potote batapoto et ba Francis Benda www.com Congo Dialogue ite tuna stand lunda yebisa yo tuna les grands mannequins babile moi zo changer mbongo ya lunda nde na yebi mbongo lunda papa dadi sasa papa venanga bazituli yebo zolomboa ça talunda jeu des journalistes wana manager na moni mama ba betu kiala Yohan ba Gaïtan ba Nandolo Sadis ba venanga ba 4% peki mukusa président Yonati, Yassibor avait maman na Saïr, le président qui se respecte, Zambia ba tout Kwanza, donc on est ensemble. Yassibor ça j'adore que ma femme obétana ma vie. Merci, c'est la fin de notre émission. Je dis un grand merci à www.com Congo Dialogue. Je maman Francine mais moi ça pembe na mupandi na ngana caméra na Christian Tibangu libandi. Balobi Christian Tibangu yene les grands caméramens. Na lobi na zaranga moko tozala pena na groupe de 3 soda makasi balobi Tom Sifulu zinga pe amna pesa ko mwana respect bisikosali balobi yende les grands journalistes kanga masola Luanda so totali mupandi to mona les grands na benga ke mannequin bo benga na bino to boy ba journaliste minene po ko ma bumu minene bo ko critiquer biso fort babi journaliste à tendance grand mannequin qui te Stan Lunda mobala solo balobi nzela mino malonga la luliete s'il te plaît maman ko sa azua te bonga pe bientôt la makamude ezo pesa mela je dis un grand merci sur www.com Congo Dialogue chana malonga chana solo die vuluzi odiali yeyo penza balobi die muzitu petit na bino yeyo depuis Paris balobi Martine Ilunga na Afrique d'ici petit na bino ya zongi DJ Ken Karashika koboya masolo e je dis un grand merci on se retrouve jusqu'après CongoDialogue.com